Mbote na balandi émission émission rien que la vérité, c'est une émission qui nous aide à comprendre. Ndena Sarabino le Luisalelo à travers amingi ba démonstration azana kati ya famille Fatak na bi ki le Luisa mba libusio ko yambaye to linga to découvrir par rapport à makambo na biso. Comme na maître Fatak Suleiman. Musala na sala gaisa musala ya majinwa. Titan globa majinwa bo trouva ngonde. Te trouva bon. Ils malin. Oui. Ils malin. Oui. Mais trop bangani. Na bangelo kote. O banga ngati. Na banga kote. Hein? Na so banga kote. Pour le banga te. Na monde na biso spiritualité to banga mutu te. Maître Fataki. Na sa besoin koyeba est-ce que bo trouvera pe bolingo na vie bozana ngo. Est-ce que basi pe ba poussa na rapé pe no musala bosala. Oui, basi pe ba poussa na rapé na biso na musala o to sala. Nene bi basi ba banga kati. Ba banga kote par rapport ndenge ko ya te nzamba zali. Te babanga o eza spiritualité. Le makam sous ne babanga kati. Eloni poussa ka ti ko na niveau ya kozala chef spiritualité. Oui, le sala po na comme chef spiritualité eza ba recherche o ngana kina ko luka na âge ya 12 ans. Okoma tina mbongo. Oui, ma recherche on a gagné à l'âge de 12 ans, place on a des salariés pour un grand maître. À l'âge de 12 ans. Nous avons qui nous avons recherche. La recherche, on a qui nous avons on a chef coutumier. Chef coutumier, na mboka oya nini ya partout kuna ya oluka la recherche wana. C'est que tant vous voyez qui yo moko sepila na ngona niveau de travail na ngo. Oui oui, tant on a zoa qui initiation wana ngamo pe na makam o ngana lukaki. Na ko zuwa ngo yango pe moni na koma pe basé na makambo o. Tindenge bo travailler bon bo futa marape. Faut batu ba mingi bazotala bazana besoin ba est-ce que bo futa maka. Oui, te futa maka na monde spiritualité, te futa maka na par année. Na ndenge musala o yo kotisi yango ndenge esprit ya ko futa. Est-ce que vous ko dételer biso maître Fataki par rapport à musala bo sala? Est-ce que qui signon so mutazwa ki senga ka bo mamu? Et si quand on a baraté, vraiment, est-ce que qui signe c'est ça qu'il faut mamu? Te qui signe c'est ça il faut que mamu tout. Nandé. Tout ça na temps ya sacrifice, tout ça pe na temps ya sacrifice. Donc tout ça na l'esprit bazana ndenge na bango. L'esprit mususu oyo ke ne koloka par rapport ya makambo no pe ba ko sengo sacrifice ya muntu. Mais l'esprit me soucie pour ne pas par rapport au soya makamu no mo ba singo sacrifice ezate ba sacrifice ba ko singa ko kata to ba ko lobele osomande atanta ba pigeon ya ngo ba ko singa ba sacrifice mais sacrifice humain bo ba singa kati wana l'esprit me soucie mais ça pe na l'esprit me soucie pe ba singa ka bato. DJ Prophète 312 ans a besoin oyeba par rapport ya venir na yo est-ce que un jour ko tikaka vie oyo to kozalaka nango kaka. Na monde oh tout ça na aller tout ça na retour donc so koti ok oui bandeko na vie photo ibagelo ko moko tango zo tia mutu na makambo ibagelo ko zo sala ndenge lelo tozomona Fatak grand maître magicien noir a besoin que y a progresser ti suka ya bo moinayi to yango photo ibaka maître est-ce que vous avez basé mingi na ba démonstration quand ndenge moko mibeta to. Oh, bah, démonstration à sa base, mais démonstration, c'est un petit problème. Je salue maître Temple Noir, il y a bambo tebele kota zali, il y a pas ça sur ma casse na ba démonstration. Maître Fataki. Oui. Bana bazo landa yo, ba papa, ba yaya, ba bisi biso ba bito tuna yo. Est-ce que vous avez na mwasi? Oui, na zana mwasi. Aza ya mulimo to hein? Ya mwa banzoto pe. Na sana basi ya milimo pe bazali basi pe ya nzoto pe bazali ba vivara ndenge ni basi ya nzoto to sala na bango bo molimo bazana na bango bayaka pe basape na na bango pe bazonga mais ndenge to yokaka ba espoir ba yisaka biso chef de chambre lo baka mingi ngai na mona lokola mutu soka zo vivre na mwasi ya esprit donc oyo nzoto boya ko boma ye donc biloko bongo pona yo. Ils ont encore nini, il faut contrôler. Si vous contrôlez, vous allez m'abêter. Mais si vous contrôlez, l'esprit wana a relié moi sur eux, vous en avez bon. Na si place basi baza déjà bakomi ko banga mais toko ken na ba démonstration oyo za nango. Exactement.
mais avant to kina ba démonstration nazo ngana yebisa bato nyonso ba olanda biso soko oza na besoin ya maître Fatak numéro na biso eza na se ya bande passant oyo ezoleka wana mpe bobosanaka te jeune eza chaîne moko oyo kotalaka image boye te partagez s'adhérer abonnez-vous bokomelaka biso mpe batexto boyebisaka biso baposa na bino ekozala malamu makasi tala lelo ndenge toke koluka maître Fatak mpona badémonstration nayebi ke bato ebende bazala bazozela yango na motema okita me bozala pio maître Fatak oui. Est-ce que eza vrai ke bamami oyo ata mpe baexistaka Oui, oui, eza vrai bazali. Eza vrai Oui. Est-ce que eza vrai mpe ke bato bakufa boyemvokaka bango toyemvokaka bango eza esolo. Est-ce que eza mpe vrai ke Satan, disons, yo moko bengaki nani Belzéboul, aza vraiment vivant parmi ba esprit. Oui, aza vivant. Mais nayebi ki na suka ya émission na biso maître akotia loboko likolo akolapela biso bandai ki ya solo babilo kwa ne existaka ndeka boyebi émission na biso to sukisaka ngo bongo maître toza na besoin ba démonstration nayebi te démonstration na kima na plateau to na zala kaka nayebi te. Zala nonga démonstration eza nonga énigme esprit ka tokobenga yaka kosala démonstration makambo kokima eza te. Donc awa eroyinda te eroyinda lango te omona nonga démonstration. Ok bandeko nasi bozala concentré tolanda nanu ba démonstration avant toute fois tokota na kati ya base ya émission na biso nayebi ke nde boza wana oyo ezaka rebandeli makambo minene eza liboso maître totikelo espace osala démonstration en attendant bato balandaka batalaka makambo nini oyo ezoleka wana tozomona maître Fatak azosala toujours ba concentration bino mo boyebi makambo ndenge elekanaka toyebi te surprise nini oyo maître Fatak abombeli biso tozokata eloko moko te ndenge azosala makambo na ye entre bino na nga tozomona ngo kaka adéplacé te depuis avandaki donc bozala concentré adéplacé te Jean-Colo Chambre ezala concentré donc makambo eza ya koyinda awa qui monte yo moko ozala concentré alakisi bino carton eza ya vide na kati nanga moko sa yimona sa ekwikila nazomona bozala concentré nayebi ke cordon umba na Luanda bambote ebele makambo eza ya koyinda. Je vous concentre. Monde invisibilité, monde des ténèbres. Balthazar, Ebenezer, le roi de Chicago, le roi des informations, le roi des informations. Boukara Falasa, monde invisibilité, monde des ténèbres. Balthazar, Ebenezer, le roi de Chicago, le roi des informations. Abra, Nebra, Tabra, Taba, bleu noir, intelligence. Après la mort, c'est l'enfer. Je sais que les morts ne sont pas morts. Boukara Falasa, mon invisibilité des ténèbres. Je t'invoque, prince des démons, Belzéboul. Monte ta force miséricordieuse, monte ta force miséricordieuse. Kalima, aussi des fils de Tosso de Habata. Kalima. Oh, je vous concentre. Ange rouge, ange vert, monte ta force miséricordieuse. Viens, Belzéboul, prince des démons, seigneur des mouches. 666, je t'invoque en enfer, viens, montre-nous ta force miséricordieuse. C'est mon votre serviteur, Souleymane Fatak, montre-nous ta force miséricordieuse. Oui, je vois ta présence, Je vous concentre, mon invisibilité, mon ténèbres. Balthazar, Ebenezer, le roi de Chicago, le roi des informations. Balthazar, Ebenezer, le roi de Chicago, le roi des informations. Viens. Montre-nous ta force miséricordieuse. Après pour ta bonheur, intelligence. Après la mort, c'est l'enfer. Je sais que les morts ne sont pas morts. Je vous concentre, mon invisibilité, mon ténèbres. Boukara Falasa, mon invisibilité, mon ténèbres. Après pour ta bonheur. Oui, je vois ta présence. Belzéboul, prince des démons, montre-nous ta force miséricordieuse.
vous concentre, Belzébuth, prince des démons. Je vous concentre, Belzébuth, prince des démons. Je vous concentre. Je vous concentre, Belzébuth, prince des démons. Je vous concentre, Belzébuth. Bana mboka oyo makambo eza na mboka oyo oya boyi yenda koyeba oyo donc kana yebi ke place boza na ngana bino place boza na ngana bino bana monde entier ntango nayesaka bino sai mona sai kwikila nga moko naza awa na amona makambo ndenge eza ya koyinda nga moko naza awa nazomona makambo ndenge eza ya koyinda tokati kamera te tobouge eloko te tosimbi eloko te donc awa nde bikamwa mbongo nde mbongo siko maître toza vraiment na baquestion ya makasi bato bazozela totuna bino ndenge DJ Prophète 312 aza na besoin koyeba ndenge Maniatanga Ndantaba na besoin koyemba ndenge Espoir chef de chambre na besoin koyemba donc makambo nini oyo biso tozomona na misu na yo moko boye oko expliquer biso. Oui, oyo eza na ngaka justement démonstration kaka tolakisa etaki spiritualité makambo ezali makambo eza na spiritualité oyo eza oyo l'esprit batindi yango nde esalaka puissance ya kane oyo donc fo ezonga na kane oyo na ndenge esali démonstration donc wili oyo batindi yango fo zongisa ngo na kati ya kane ndenge esali démonstration siko mbongo oyo bimisi oyo bato baliaka ngo mpe kolia eza problème te bokolia na bino mbongo oyo oui eza mbongo l'esprit batindi donc ndenge eza oyo kozonga suto fo tolia yango ekozonga lisusu te bato baotala nga bangi baza besoin batunaka bamituna bozala natunela bino bozala à l'aise na batunela bino maître yo yebisa biso bato bakolia mbongo oyo problème ozala nango te problème eza nango te problème eza te bayesaka biso biso kolia mbongo oyo mwa makile kodimine yo mwa makambo yo yebisa biso no makila donc mbongo eza énigme mbongo na contact na biso ndenge tobengaka baesprit bango nde eza makambo entre ngai na esprit donc yo bino bokolia na bino yango eza nango problème te bato baotala nga babiba est ce que biso ba 10 000 to welela bozala tempo donc makambo eza nango ya koyinda awa je vais constant. bandeko place nyonso bozali sai mona sai kwikila tomona makambo bato baotala na TV nga na otuna mituna maître ndenge boye bamayo epanzaneli nga boye problème te ezaka problème te ezaka oyo nde baesprit batindi yango nde totie wana eza problème te sikoyo bayaya bazozela kaka na tuna mituna siko maître yebisa biso ndenge bosala badémonstration oyo bainconvénient nango ezalaka nini mpo tomonaka désavantage na baavantage baavantage tomoi ndenge bambongo ebimi ebele batindelo huile badésavantage nango ezalaka nini oui badésavantage nango ezali soki nde ozopesa basacrifice te oyo baesprit bazosenga yo yango nde badésavantage nango donc esprit akofrappe yo donc fo kotosa nde basacrifice oyo baesprit bazosenga donc musala oyo osalaka seke yo tosaka yango olingaka mpe kotalisa bato baniveau oyo ozaleli oui eza nde wana siko mpona bana oyo kobota okoprefere mpe balandaka nzela oyo ozosala to ndenge nini mpo oza mutu wape na nzoto mwa moko mpe elongwaka nango nayebi ke bayaya nde baza baotala aza mutu nga na osimba mete nakosimba no yaya aza mpena mutu yebisa biso no mpona bana oyo nga na kobota bakolandela bango mpe makambo eza nango problème te nzela nango bakolandela eza nango problème te ndenge nini bato bakoki kozwa yo baza libanda ya mboka na baoyo baza awa soki baza vraiment na besoin ya kozwa bosona bao masolo ya kati ya boîte mpona kozwa nga numero ezali plus 243 89 56 59 981 donc soki obengi nde okozwa nga maître Fataki Suleiman yango wana mpe eza numero oyo ya whatsapp yango bandela supu bato yango bameka nano kokanga
plus 243 89 56 59 981. Est-ce que na kati ya matadi awa oza pena mutu oyo bangaka na démonstration ke ye pe aza soki otie mutu ye pati? Ah, mutu na bangaka aza te. Rien que la vérité, c'est une émission qui nous aide à comprendre. Na yebi ke oya lobby eza vérité koto yo zali so yo moni et symbiote numéro na biso eza wana obengi tokoya tokotala oyo poza na ba niveau na yo. Maître Fatak, conseil nini yoko pesa na bato bazolanda yo? Conseil na kopesa na bato bazolanda ngai bobanga ko contacter te bo contacter Maître Fatak Suleiman le kamtu oyo eza spiritualité na kosalela bino yango na kosunga bino. Na yebi ke maniata za na besoin koyeba est-ce que au traitaka pe ko traiter pe na traitaka traitaka pe presque maladie nyonso nyonso za na besoin ana likama moko boye abengoka na numéro na oyo pesi biso ya ngwana. Maître Fata tokomi na suka ya émission na biso oyebisi nini pona bana monde entier pona deuxième numéro? Deuxième numéro la prochaine fois émission bon mais ils en ont ma classe ezali à la prochaine fois nde bokomona na bino yango. Sikoyo okoza na lilobo moko ya suka pona kopesa bango na yebiki bazolanda biso bozala branché soudé collé mo lilobo moko ya suka oyo koki ozala kati ya motema na yo poto kita na biso na suka émission na biso. Lilobo ya suka ezali na kopesa nde bambote na bandeko na ngai na kopesa mbote na Maître Fataki Kulumbimbi na kopesa sumbote na Maître Baptiste Mabanza na kopesa sumbote na Maître Dinamo Fataki na kopesa sumbote na Maître Djibril Ibula ba histoire esili. Est-ce que bosse mutu moko te kanisa bien esili oui olaka biso za na momi to boki ete ouais ye aza momi oya esprit ya solo oya bonzoto boya zate oya bonzoto boya nini na kobwaka ete. Merci na balande émission na biso rien que la vérité tozalaki lelo na Maître Fatak. Maître Fatak aza maître oya kangi besprit ya lobaka yende esprit nde esprit démonstration de démonstration tie mutu ye patie toti kolanda démonstration so la biso nde naza boye na nyati nde bambongo ezanga na makolo oyo tokati même image moko te ndenge kaka sali ndenge pe tozwi yango sa imona sa ikwekila donc onga na moni yango na ndimi nabi ke bolandaki biso boze belé na sima ya caméra King Baza Eric Solo na pesi Madame Umba bambote belé Madame Aurélie Luzolo Kabambi na pesi bambote belé lisusu na les visionnaires Joël et Capitaine bambote belé na pesi Espoir chef de chambre na pesi qui monte na pesi DJ Prophète 312 na pesi Jean Kolo chambre na pesi Maniatanga Ndantaba bambote belé na biki boyambaki nga na betando muki na bino na tika na bino bongo te me na promettre bino numéro ya sika bobo sanate ce que kufite ce que komona ngo sai mona sai kwikila ciao ciao.